Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16, site Evan Omboka. Bienvenue à cette grande émission Conway Lelo Bandeko Balandia, www.info16.com Mbote Nabino. Merci Ndenge bo préféra biso. Merci Ndenge bo pona www.info16.com. On a bien le meilleur site du moment. Bandeko Balandia, le longa tadi de Liège dans un essai combat pour Nabino, artiste et musicien Kabose Boulembi. Mbote Kabose. Mbote de Liège. Kabose, soyez prudents et déjà sur le marché du disque. Comment se porte votre album? Tes albums, hein? Désolé, les albums, tes maxi single, n'en est bimi penalty. Donc on est à flash to sali. Mois prochain d'ici fin octobre, vous allez sortir à maxi single. Voilà. Okay, ça va. Toujours quand on peut trop, même dans la bar, dans la boîte, par-ci par-là, générique ou un bétama. Maintenant, l'album est bimé belé. C'est du de la semaine les ali, Erita bimisaki aye, Ferrego la bimisaki fali, Poupa bimisaki. Maintenant, album nini, les adversaires, détails à générique nayo, soyez prudents. Liège, na rolo babou pour ma musique. Biso jamara na public. Ce qui ngana komi komi jige. Na lo baki album oyo oyo. Na leki ngote leki ngaiti. Eza lokola nazo dénigrer baninga na ngai. Mais dénigrer tes arrages tu vérité aux lois parce que bon bah rappelle vérité t'es Kabose. Na vérité na rolo baki album eza bien. 7 jours de la semaine na lobelango déjà. Na ben monsieur belé. Et puis l'album est belé bimi. Eza bien en tout cas. Eza bien album bien. Donc na ebi que na niveau na biso ba congolais tout ça la boulot bien toi là n'a rien reprouvé. Coup de chapeau na album Motobima. Prévenez coup dans on a car na yango. Donc voilà. Album Nyoyoka parce que beaucoup plus de mes missions tant à 7 jours de la semaine il y avait ensemble parce que Wutakuna. Les autres yo angoté. Non, na un album ma ferré na car, na Tokos. Ya fali poupa. Pour na na Q6 à Fabrigas. Na on a car na yango, na pena Mundibu. Nazanango, Nakar, na ozela papa chéri. Vous avez tempéré un morceau quand même hérité. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça sert que vous pouvez hériter Kabose? Moi nous oui nous bimi déjà. Moi nous oui nous bimi déjà. Na yogaye. Na yogaye, si na yogaye ko déjà pour to betane mouvement moti. To betane mouvement moko. Kabose, ils ont un crime aux oboaka. J'aimais wana. J'ai aimé. Na lingaki et puis nazo linga pe na rolinga. Et puis to lingana. Parce que yaka bossé ça différent. Est-ce que Kriwana ils ont vraiment à Kabose? J'aimais. Sona le beza Kabose na kosi. Eza cri oyo biso nga Kabose ya nga ko douter. Mais ya na nga kati agazul que je salue en passant. Alors, il y a une photo de chiffre logo. Il y a 6-7. Tant que je te peux en forme, tu vas te mettre sur. Mais, quand tu déchiffres, tu es au temps. Mais comme il y a un logo, tu vas boire en banque. Parce que si tu peux te voir qui est en Anzela, tu peux en sens. Voilà. Si vous êtes en Anzela, qui est propriétaire non pas à Zali, est-ce que vous avez pensé que il y a certainement Moutouana quelque chose? Propriétaire non, on a bien désolé. Na ebiga izakrimo ya balabala. Moto o ya go boire na ye. Donc ngaka bosse bina so na bi propriétaire nango, ngana kende bina et pas ya propriétaire na yango. Voilà. OK. Kabose obimisi œuvre belé. Mais beaucoup plus œuvre noyo ils a sans featuring. Pourquoi au sollicitar baninga non vraiment té? Mon mezali featuring les échanges culturels. Mon mezali on a aucun devoir baninga. Mon mezalango. C'est moment déjà la moment et ya erni parce que Ferrego là alors ça featuring c'est le scrum à Saliba featuring Fali Poupa également à ça là qui est encore héritier Weranson mais yo oza trop yo moko est-ce que ils étaient parce que comme on a nous a danger collègue bango comment Kabose les garçons genre Kabose les garçons genre baninga bazo sala ngoza pe mabeta ngana boya ngo tebi ngana sala ngona lempela album élection bien que yo wana bina tembe na sala Kabose les garçons genre moment egokoka o ina sala ba mamuto zolo ba wana na to kofite tous envie ta genzamba prêter ce souffle de vie
atangaka bosana eluka baninga na ngano tangi bakombo na osenga ngo so ba rolinga so ba ozana temps to ça na biso la ligne obeta biso ka mo extrait ya crimo bozo renya mikolo epa na yo ya kolembola wana kono tu pe question ka surcri wana mais cri wana fona benga mbembe Johnny yona vanda uno ya bo ngo parce que mtabo ngaza animateur te Johnny Mbembe. OK. Mbembe. Mbote Mbembe. Mbote. Bonne santé. Pepper. To inum to obeta cri wana ya kolembola. OK, to ka mo extrait na nga ya kolembola ndenge za toujours. Butu yango yo. Nyoto na pesa kondi makate na pesa yo nini. Aleka mata sise to lingaka. Pati mamulu rene swaga lingaka. Anjega songo ya pembe dadi chombo ya kolembola. Yagolembola, kraki yarbakalemboli. Yagolembola, miziki yangoyo, badanse yangoyo. Yabulembe za différent, mama naleka na ngai yaka. OK, Kabossi. Yagolembola, c'est vrai que tozo lembola. Mais au juste, tozo lembola siko nini. Tu évite tozo lembola matière nini d'après vous. Matière ya bula vrai ombemba otobwaka ya onsiko do sala ibatu ba lembola ngo. Matière wana mais na voler muso ekende mer so betelio chéri na yo. To mama botio na parler chez bino to chez yo. So mer lambelo mo un bon soupe, un bon sauce bloqué. Ou contrôler ngo bien. Suka o lembola. Soupe kitoko. O ekoka mungwa. O lembola ngo très bien. Kabossi aux parents. Est-ce que un jeu pour Olingapé, moi non mon cop, abanapé au lembola. C'est pas moi non parce que moi mon bal à lembola. On casa moi na moi sur lembola jusqu'au papa et salondé. Mais au lembola o zolo ba wana na comprendre. O zolo ba, o lembola o zolo. Ah. Quel homme cigarette? Te menga na zoba ya o lembola kasa on a le bit. Ya o lembola ngana zolo bezara ye non. Ndé na peso l'explication. Pour déjà moi on a pas lembola sani so imera la mbi damas. Ah voilà. So azolo. Oui, pour déjà son episode genon fina nga moi ça mbale. Samantha. Ah déjà ndé na zoba comme artiste. Mais yé na minute azana quoi déjà yé siko ya chic. En France a autant ngo ya chic. Donc voilà, va tel père tel fils. Tu comprends ce que va penser d'ailleurs. Mais moi comprendre que Hermo Europé bato balanda ko ba comprendre appel le comprendre ga siko yo. Non, parce que ngasi na zongi sur la réponse motuna mais yo olingo de kurtikango. Olingo de kurtikango to kenne na ba piste mo boye orga piste ngo za na opende ngwana ti. Hein? Yo bika. OK. Kabossi. Tu es bio zara mo trop calme. Mais la ligne tout ça clair. Bata poto bazan possible comprendre après les camoyo. Ba déranger un peu trop de liège ce côté na Kabossi c'est une question oyo. Voilà. Est-ce que yona filora Bouela eloko. Ah, masolo wana obetango te to sotango parce que to betango tité. Kabossi bolimbisi. Naza mon lobel pe public. Atuna ngango pe. S'il vous plaît avec beaucoup de respect nabi ki oza mon respect. Ouais. Nabi époque ya maramona c'est le cas. Ngaza na pom na batuti. Naza bien na bino presse, si tout presse. Na respectera bino. Si tout presse. Na linga rozona problème na bino te po bo edanga trop. Bo edanga trop, pe bo edanga pe trop. Donc ngana ko potana jamais na presse. Mutu azake non azo panza sango ya biso ba artiste na kolinga kozala na ba problème na yeti. Déjà ma solo moko c'est le kanango si to kunda yango vraiment na osengo pardon bolimbisi makambe belé ro solo les anango. Nous on pas net boy. Guillaume Chungu na niveau ya Kenya zo zela biso pour la destination ya Nairobi Mombasa. Masolo to robeta ngwana, to beta masolo ya kolembola. To beta miso masolo est très important. To recommande biso na ba programme wana. On a ce qu'on dévier, on a zo dévier ce que débat to za na pose tanga mangamu. Donc comment zela. Mais ça me sent nanga. Te, ça me sent nanga. Kabossi, ça me sent nanga. Na tuni parce que ba tuni ngapé. Je comprends. Les cas déjà toi on a problème. Problème. On a problème. Ah petite sœur nanga pour mes autres. De petite sœur nanga bena.
petite sœur nanga bena donc problème benezati sans microbe. À part Afilora, il y a encore un autre problème. Et dérangeant vraiment parce que tout le monde comme ça peut question n'est pas naïo. Est-ce que Yona Wata Bosololaka? Ah. N'habite ba question puis nanga ça na pas na mututa. Na rezo donc yebisanga na rezo na problème naïe et banana no ndengeni parce que c'est mon jeune frère à moi to betane mouvement moko lelo nazo yoka azo évoluer. Naïe na quoi naïe pe bien au salamam naïe tala ngalingo lobela makambo batute po et bimondire nazo salara piba bato awa pour na auto signer contrat na agence na mon besoin en France mais c'est Prince Mat ba pekisa inga na tanga ba komba batute na ba interview parce que toza na ligne mususu ligne toza nango yango wana soute ba futilité te po o ba salara ngo bazwa balar banginda et biso na mito soto sali yango na ndimite to zo balaro ba vie na biso na bazwaki siko photos à la concentrer na banzembo côté ka disque ba fleur répondre au te ka po bana ba survivre futa classe bana zo comprendre makambo évolution et kenda bien au lieu que za la babilo mo boy to beta masolo mo boy o er mususu tanto ngala kaligila batuti na kaligila batuti pe maramba en plus na complexité ndenaza awa donc je suis l'unique à mon genre natala ramamunanga dis-moi qu'il y a des artistes oh baza ba suiviste balandara makambo batu balandara mama l'autre là ngana yo to yebi bango o balanda mama l'autre là lelo faut basimer il faut basimer lelo il faut basimer parce que yo zolanda moto landara moto sort na yo à lobby hein ka bosser l'unique à son genre na chemin na ngana ba ndenge nanga na ba façon na ngai na zui na pakati na zuité na pakati donc voilà donc ici c'est Gabo c'est Rotumba Gobia l'homme de Rolembola l'homme des Zarala des choses de Boma ngai yo na vandiawa to beta masola ndule ndenge yango fo epesa ma po makamba batu mbanga pasi so to beta masola batu motonga tana te va batala oyo zombran ngana obeta le sola motute et surtout ba pekisinga. Kabosé. Programme na yo kasi mouvement parce que nga tolo bela pe yango. Programme na yo alors. Voilà, neti programme na peso sko neti boye. To kenda Kenya. To beta na Mombasa. Le 2 décembre, le 1er tozana na Nairobi. Et puis le 9 tozana Kisumu. Osons prendre le 11 tozongikin, le 15 tozana Goma. Au moins ba programme orchestre. Le veut dire Bafle répondaki si bisika na tangilo ba kombo masolo foto beta seconde ngwana masolo oyo boyoka na rate to wela nini momite mbongote ninite soko komo kota mambato majalo pamba pour ceux qui ont réglé compte na caméra oyo e bima ta nogo wana moni masolo oyo na nozela depuis kala otunanga yango oyo na minute oyo ndenge doza awa le 1er to beta na Nairobi le 2 toza na Mombasa le 9 toza na Kisumu Kenya. Ok. Kabosé, tout le monde du groupe vraiment est vanda ba mission basé belé. Est-ce que ba mission peut se rappeler caché par Kabosé? Toujours vivre tout bête musique na période à passe. Il faut qu'on le dise. Trop bon bâti. Mais dis-moi que il y a un prime où ils allaient que non tango mango ya koi, oui mango ya. Le voilà c'est dit que et koi. Alors c'est nganini mutu oyo mutu sa émission donc mutu oyo a bossé a mérité azana droit ya mango ya nde yango moni to salaka solo bi caché na to komi na étape wana ta aussi ne c'est caché donc on est quoi dirais-je tout ça na période de tobeta musique ba difficulté za moi trop et c'est tout. Dans un sponsor, je mets Bassel et voilà. Autour que évoqué problème il y a sponsor. Aux artistes mais nous aussi que jusqu'à présent vous avez toujours sponsor. Je sais pas parce que Nakenda veut sponsor moi trop. Il y a des trucs où les caca sur les plans sponsoring et là on a renforcé notre sûreté. Il faut nazer là.
naza na un vrai sponsor oyebi so nani Ça va le bateau caras. Nzambe sponsor ya bien ye wana Tu es bien que sponsor à l'imposer toujours Nzambe. Tu es bien ambitieux. obike na betaka bandelo bape yanga caché ere mosuku koleka ya sponsoring mais sponsor azali naza partenariat ya Vodacom naza signé na Fricel musique nanga basonnerie de tante ebetaka na toshaka et puis ma production tout ebeta ma place si le plan sponsoring na beta bapesa nga caché c'est ça pour moi nazo retoucher ne fisque un likuta donc voilà. Ok, salutation spéciale na Zoé Kiambi depuis France, Mbote Koto Zali et Mbote Mingi na Ricky Kabambi la page claire Koto za Mbote Belé et Mbote Mingi lisusu na Petrus Petronel autrement appelé Divine Mbote Belé. Toujours compter toujours na Kabose Boulembi, ya Rolembola. Kabose. Question mon boy. Aux arrêts de Wenge, parce que le monde a cabossé, tout le monde a rappelé Wenge, tout le monde a rappelé histoire de cabossé. Tout le monde a rappelé histoire de. Tout le monde a rappelé Wenge, tout le monde a rappelé général de Fao. Artiste Nani, Lelo, Azaro défendre clan Wenge, d'après cabossé. Te, wana ke nanga mwa musika pour tuni moko. Obi nga pena défendre le clan Wenge. Bill pas défendre. C'est le pas défendre. Aimer la PJDT. Faire épée. Et puis, nandenge ya bien. Ils en a battu muso défendre le clan Wenge na bandenge ya ba désordre pe bali. O bazo honorer pena bien ti. Merci. Voilà. Merci vraiment tomber si kango. Sur le batongo baza ko déshonorer clan Wenge. Déshonorer te na lobi. Honorer bien ti. Mais le binini. Baza ko honorer bien ti. Ah bon, ça va. Baton baza ko honorer bien tes clan Wenge. Bazali. Baza banani d'après. Oli natanglo ba kombo. Natanglo kombo te. Ngana lobi na ngati. Mais on ne masque jamais la vérité. Ça rajoute la vérité. Non, le non mutu te la honor de. Te na lingi te na peso ka réponse na ngai non. Vraiment douga. Neti ngana défendre ngo bien. Na discipline. Nga. Mais nabi kabose na regretter parce que ils ont boire kanda. Mboa kanda. Te na uti oyebisa yo. Na epte sozo landanga bien. Na uti koloba non. Na uti ko signer agent contrat moko na agence moza na France. Ba pekisa nga makambo. Ozo tunanga me yozo yo gate. Ozo continuer ko tunanga mituna oyo. Siko ngai na ebite tina no loba so tuninga na loba sute na vandi kaka. Po mituna zo tunanga eno luka kaka na loba mabe ya bato. So na puna moto. So yo tuneli ngai mutuna na ba façon mo boyer musu danto na ko se déchaîner et kiteli nga côte na makambo nanga na zana ba pekisa kinga na tanga so ba komba batute mais quand même yozo genanga na ba piste wana so ina boya e manette ka geno ka bossa za rugei mais quand même nazo aider yo na ba question na voilà. OK. Kabosé. Ozo préparer menani après ya kolembola. Mais na auto ebisa auto na makisi singa la kolembola toza pe na studio to ça album wa musicien yango na auto ebisa. Ah bon. Donc pesi ba musicien no chance pour la première fois. Pour la première fois ba musicien na ba cha banzembo 12 titres. Producteur na auto na ngona. Ngai. Oh, donc Kabosé donc ngana ko kite ngate. Non, na le Bosco comme point. Mais zila Kabosé. Malembe. Au monde Malembe Kabosé. Bosco comme donc bango ka ngate. Do bango ba ko produire. Kabosé. Obi album album belenga mo na produire pe. Mais na lobango te. Mbrusunga mo na sala. Kinshasa na Mbrusu ngamoko zakala ngamoko na teki distribution pa ya Manu Matondo que je salue en passant aux ombrane osiko biso moto salango KBS musique KBS pour la monnaie gozonga pas de problème. Est-ce que album il y a un musicien là vous pensez que quoi accrocher public depuis nous pesa de chance pour un mboko c'est juste une question. Ah Kabosé faut pesa ba de chance yoza média oui yoza média il faut pesa la chance na mutu nosto même Kabosé te même ba misa Kabosé te ata mbeleke jazz zo ezala ba côté ya ngo ya jazz ya vient option na bumbu il faut pesa ngo la chance et au Simba pesa Simba ngana zati ah voilà ngana za
Ok, merci Kabossi. Merci Kabossi. Tu connais vraiment Nasuka, Bambote na Batonyon, so Bazolanda yo, Nengue Zalara toujours. En tout cas, on peut s'emboter tes soirées lelo, banga passe. Bambote rana internaute nous sommes à Kabossi, ba salutation n'a pas besoin. Lelo na otanga ba komboti. Otanga komboti na kata mandef. Sona bimbo kanda bangi. Oh boy natiki na ngai. Yo so mona mbo kanda banga. Mbo kanda dévora ka comprendre. T'inquiète. Comment battre pour nous dévorer aux autres dévorer te. Na suki na ngaka wana. Ba pekisa inga côté musufu tanga ba kombo côté musufu tanga raté. So tangi trop. Bon on appelle ces salutations et pas producteur nanga Guillaume Chungu, l'homme d'état. Oh lingo boya. Non pas la zoka. Yo t'as pas problème. OK. Merci. Merci beaucoup de Liège de soirée les soirée bien. De Liège aussi prendre biso na répétition le mardi. Tu répètes na biso à coulisses na combo. Et de Liège vient na biso wendo koloso na tangwa kala. Il y a un peu de héritage choisi. J'ai dit à la Rangita. Salutation pas Coliville en Luanda. Monument vivant. Et puis Baudelaire Kouyen, un grand samaritain. On a ban à Luanda. Héritier Mvoma, congolais, Jissé Modiabanto. On a Luanda. Et puis bon, on peut ça va monter belé les sous-sous. On a pu répéter dans la zanga ko boire été Caliboy. Et puis on a bossanité Lova. Roi d'aspect. Voilà. Kabossi. Moi, morceau Moroboya, il y a sans toi, voiture sans moteur. Libalaba mekakate lokola mungwa. Où ça va, où ça ne va pas. Basi nyonso bazate bali de cœur. Yandako bazali banda pe bazali. Chez les parents moi salula kandako ya libalai. Leo nazawa na U3 Wazana libala. Oseki nana U3 kaka. Confusion, c'est bon. Ok, merci. Salutation spéciale na Suji Binyangi, vraiment Kotaza Bambo Tebele, et pourquoi pas aussi na Espoir Kambo Bambo Tebele, ainsi que na Neige depuis États-Unis Bambo Tebele. On a toujours invité à Boye. Et ça na www.info16.com. Et on a ceux qui ne s'abonner na site Louf R, yango tika yango déjà s'abonner na chaîne YouTube na biso Info 16 pose ba précision, pose ba information encore précise. Ndenge ezalaka. Le bonne chose n'est dire pas, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission Congo Lelo. Merci à la grande équipe, il y a Info 16. Quant à moi, je vous dis bye. Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Ivan Omboka.